Voilà, bonjour bandeko balandi. Mbote na ba oyo bolandaka biso na Congo Kimia. Lelo bozomona toyambi susu président Rémi Luvumbu ala ba projet belé pour na Congo. Aosengaka Fati président na biso afongole ba porte. Mais depuis abande ko senga ti lelo ba porte yango ezofunga mati pona ba kali ya bandeko na ye kuna ipare balingi ete soki aloba loba trop tozoye baté soki za pona nini mais nzamba osa grâce ba funga ba porte. Vous comprendre tozana kati ya mutuka na ye alors to bete mission awawa. Sans plus tarder ba mbote belé na bandeko tout bolanda biso. Alors bonjour président Rémi. Bonjour Ndeko. Bonne santé. Santé Kimia comme d'habitude quoi. Alors, bête la biso li solo ya est. Tu aurais tout à l'heure on balanga basoda na est. Basoda na est c'est bagesa nini parce que petit nanga Armando azoko landa yo. Alors, masoda est c'est le ali na oseka parce que boyoki ba polémique ebimaki président qui na est président qui était donc de comprendre était. Yanga na otuna soki président comme banga okende. Donc c'est que ba bino ba pepe balonga na ba na est. Ce qui va être président, c'est pas mon président. Maintenant, mon président. Le président a l'équipement, il a tout ce qu'il faut pour la sécuriser dans l'Est. Donc, pour il faut fouillant, il est le président de toute la République démocratique du Congo. Donc, il faut que Akoakocha Makolo partout. Ceux qui président Akoakocha Makolo partout, bateau va conseiller bon, bateau la fébrilité à président, la totalité à pouvoir. Place c'est que tu n'as pas le pouvoir là-dessus. Ils ont triste, ils allaient si président Félix conseil Mabé. Si président Félix conseil Mabé, conseil Wana, ils ont soigné l'image, ils ont l'accent un président peureux, un président qui n'arrive pas. Mais bon. Mais Koloba périté quand même. Malobi ils ont là qui ça. Malobi t'es comme ça peureux. Ils ont le président va pas s'arrêter à conseil là-bas. Ce n'est pas yem de décider. Makamwana tout bateau va permettre le président au Kenete ainsi de suite. Non. Pour Nangaï, c'est vrai que nous quand même. Hein? Il faut pas sécuriser. Maramutu quand même, président de la République. À Rotamblara, non. Et c'est vrai que ce qu'on peut dire promesse, si tu fais un vœu, ne les tarde pas à les réaliser de peur que le vœu tourne contre vous-même. Les loyaux, président Félix Assala qui promesse, il faut à ça l'effort. À réaliser. Bateau conseiller, ma bé. Pour Nangaï, président. Alors que le baga atego yaka les lois non à rassurer bateau hein bon bangate naza aluka argument mon boye et pendant ce temps là ils vont mettre en place sécurisation et makamo parce que le président de la République est la personne la mieux informée de la République son président donc est place cité et ngo bani bateau baza na balonga la bango OK problème ati bateau baza ko na balonga te baza la ka bana ba bunda ba rovana ki ça parce que bino bolingi président qui nguna te siko bateau bavanda ngona basani. On va foutre un poté parce que on fout un pot pour le président, on fout un pot pour le gouvernement. Le gouvernement gros Kenete. Le gouverneur kuna kende, mais le président Kenete, ça bêtise. OK. Merci beaucoup. Boyo Kibinomoko, ouais, premier point. Alors deuxième point, to kotaka na niveau P ndenge président lobby qui a serré bana chiki l'université internet comme gratuit. C'est pas aussi et gros maté écoute yem ta lobby président ta lobby ngape na lobby ngali ngalukuta bon boloba et comme gratuit mon colonine c'est vrai que un jour sorti namo et un jour comme on gratuit faut pas le baraquer dans 3 mois internet est comme gratuit pour on est vague et comme gratuit un jour ça veut rien dire. Ozoko ta doute na maloba président. Et comme gratuité ti 2023 ceux qui botie internet gratuit na campus bokatanga biloko na linga mingi. Biloni. Aïe, on le gagne. Merci beaucoup Boyoki président Rémi Luvumbu pour na yé. Na lobby hein ti 2023 internet gratuit et ozala té. Ceux qui botie tembe 2023 yango total. Ceux qui président ba doit sa président dans ba conseil za mabe ya sanate. Ba sera jamais promesse sans timing. Si on peut se promettre dans 2 mois, dans 6 mois, dans 1 année, mais Moutafa n'a éternellement, ça n'a pas de sens. Donc, nous avons lobby 2023, dans le campus, pour Internet, il fait l'été, il y a le kouta. Si vous avez tembe, vous allez retourner. D'accord. Merci, président lobby, si vous avez tembe, vous retournez, vous allez awawa. Donc, si vous avez un doute. Nazoko ta doute pour un makamo. Est-ce que le réseau internet est rendu?
Et puis, il fonctionne en ligne. Premièrement, tout ça, dans le câble, on va bien un submarine, on va bien un projet easy. Où les canards, serveur à mon il y a centrale dans Londres, dans les États-Unis. Et les canards, il faut se connecter sur la point, access point, il y a Congo. Au besoin de côté en internet, les canards Rwanda. Na Congo, sur aucun internet, les canards Rwanda, bon, sur internet. Donc, par exemple, au sifflet, bah donner surtout. Et c'est il faut dans un serveur central. On va bien les points du pays. C'est www.cd. Point on a besoin de ça. Donc, ma président lobby ba boba. Elle goûta. Hein? Elle goûta. Ok. Alors, na ko expliquer internet là. Parce que le système internet on a un système ADSL. ADSL les ali une famille il y a un réseau ADSL ali VDSL ali VDSL2 SHDSL SVDSL et il y a Babylon rebellé mais ils ont un groupe ADSL. Nous sommes en train de fonctionner jusqu'à fréquence il y a 1 giga. 1 giga fréquence, il y a communication et puis le nombre de bits, 500 bits par seconde et consort. Or, le Congo, tu as un GD, tu as un GD, tu as même un G3. Internet, tu as des catalans. Vous avez $50. Ce qui est RAM. RAM, on va faire un bon réseau de malamouté. Il y a aéroport. Président le Baranine. Ballon là. Ballon là. Ballon là. Ils ont un projet. Ballon là. Il y a un lobby, botika ba promesse ya. Omoni somme dans lobby comme un fingi. Botika ba promesse ya na rolongola. Te balobara na rolongola dans 2 jours, dans 1 mois, dans 1 année. Il y a le rolongola team koloyezo. Il y a peut-être un jour rolongola kaka. Ozomana sans césalité. D'ailleurs on a eu ba promesse mingi à président Félix. Ils ont mal structuré. Peut-être et qu'on sous-entend une bonne volonté, mais il y a mal présenté. Olia. Te Olia quand. Faut que na midi il y a Olia. Na repère c'est un bon on a eu tel jour. On va battre que Tolongola. Tolongte, faut payer sa timing. Un projet qui n'a pas de timing, c'est pas un projet. Voilà. Et là on a voilà. Merci. Merci beaucoup Bambo Tebele na ba abonné na ngagno sur ba on a lingara mingi na bosani pété héros dans l'ombre. Wa DJ Elon Star Pati Bofondo Prosper Jubilé Dinza Kim Prince et Lausanne Bambo Tebele Yangwana a tozana président toujours le bela toujours makambo ya mboka. Alors ndeni ba projet pour mboka. Bon ba projet au moment ya to uti jimbo to to somba ba pa ou bansengo ba nini tuzotinda to bandaki dia makamba bilanga to lobi donc to ça de sa ba maman to gagner un bon côté to ça de sa ba maman bazala bien et puis bénéfice to réinjecter na financement bon ba carton na ciment donc to somba ba semence ba pompe immerger pour na repomper mai na njuli basé ko pomper na bilanga ba semence ba ni to ça la banque de sang moi na Congo banque pardon ba banque de sang banque de semences na Congo to na ba banque de semences donc ngai en particulier na ça la banque ya ba semences ba semence quoi donc ba tomate ba nini ba semence nango alors vous allez soutenir par et pas ya Olive Lembe ah bon au finga ko finga bo polani nga na ali soutenir par personne et puis na senga rappel soutien na bi ba politicien so nous na soutien na ko pesa ngati nga na lo bravant na boyi ko pesa nga soutien te so que Olive Lembe na soutien na boyi na nga ko pesa ngati o Félix na soutien na boyi na nga ko pesa ngati pesa ba congolais kuna nga na lingi soutien mutu te na osala makam na nga sans soutien na oyede batu na nga ngai moko batu na nga ne ba senga soutien mais président ba congolais bazé belé na boye comme auto edaka yo na lingi te bo soutenir ba population congolaise nga na boyi na nga soutien na refoute impôt na nga ningi ba futaka nga na lingi pe na futaka o ba bi système lelo taxer moi ne comment les États-Unis na osenga l'état yebisa nga na futa mpako. OK projet ngezandeni projet ya Njuli Brasserie to na projet ya Njuli Kilambo to sala bilanga to ba maman to sala système ya bilanga to ba maman c'est-à-dire que ba maman ba sala bilanga rentabilité en auto réinjecter en financement to continuer pour la nini ya mabele wana to kipango ko bandeko ndenge za la bandeko ba wa musalate futu ka batu to ju bata bien ba comment ça là c'est-à-dire que tu fournis l'équipement bansengo ba pa ou na opesa conseil na batebele mutu alingo sala parce que bilanga activité mongo on investit mon muke mais ça na facilité à organiser bon facilement c'est-à-dire que tu clôturer moi en place si tu tiens ba kuni ba tomate ce bolanda ga idéologie Olive Lembe te yene ali idéologie nanga
Ngana bana mon kala te. Pona lo barate. Yesa comment récolter. Te yé bango baba miyibi. Tika ko banda te. Bango ba yiba bambongo Olive Lemba sala wapi. Naza, je n'ai rien contre elle, hein. Bango ba sala nulle part. Ba ti bambongo ya Congo, hein. Ba sala lokote. Biso to ke musala na mbongo na nga ya musala nazo aider population. Menga leki ba musika. Parce que bango ba sala te Olive Lemba sala wapi. Ba sala wapi. Banda ba nga na somba le pongo na poto avant bango. Bango na bakoba mininga zaka na pongo na poto. Ozo bango ba yibi nga mbongo musala mutoki nanga. Donc aleki bango. Ozo bango no so ba ma miyibi. Batu no so ba otonga banda kuna Kongo baza ba miyibi. Yoko mo koti ka 2 ans président parlement boy. Okontongi tala ndako 2 millions. Ozini mbongo wapi? Oh ozo ki crédit IGF. Kene o vérifier crédit wana. Poni ya bango ba vérifier te. Eza moyibi. Nga biloko wana na makate tolo ba polele. Ozo comprendre? On peut pas yo sali. Oketonga ndako 2 millions. Otori wese moka mukebo ya so ya 200 francs, $200. Tala nezi nga siko na lupango te na Congo. Na ndako te na Congo. Oza ndako na poto. Mais na poto na vanda te, na ndako te na Congo, mais na zona mabele na pesi batu ba olona. Ozomona? Donc na Congo na sali mi ko leka pona batu mususu ke pona nga. Mais naza politicien te. Mais bango baza ba politicien, Québécois. Bango ba politicien. Basali mingi pona bango balobaki le peuple d'abord basali loté. Yango la moni donc mais tant ko loba wa et comme au tribalisme on ndengeni mais bon. To comme le bango pe bat baba e bat za ba komo ko trop hein. Ba na kizama masolo kuta quoi. Mais loba na no pona ba nationalité. Tout à l'heure ba to loba ke yo na moni na carte d'identité na yo a Suisse. Après singa yo Félix Pazaka Belgique. Tika mambwana ko tika mambwana ngai na boite ngai na zana passeport suisse na boite ngwa na ngopona nini bongo ba pegisi suisse ka va na Congo o bango bana bango ba utala ba mboka mususu za on fama solo biloko wana batu ba osala ensemble ba jalousie yo luka kazo passeport mboka mopaya zuite hein aya on fama solo congolais pas changer nationalité te ya lukuta congolais defakande na défi passeport français na défi passeport suisse na défi passeport belge tango yo lobaki ke Fachi paza na passeport belge yo monango te na mona congolais yo kinga na lobi lango wapi oyo zo créer polémique nga na lobi ke yo ki bandeko boyo kinga na lobi ke Fachi ana passeport belge lobaki on entre nous ko langa makamuté to na ba mebela to zo ko to gérer to zo nga Congo to lingi guerre te na président de la République asa malama sala mabe aza président to sala boni ah ondimi lelo na bango yanga te yo vinga za passeport suisse président na bango yanga te suko zo ke sani na mboka oh parce que origine nanga te bon bango ba ko sala na poto. Merci. Mais tout à l'heure, peut-être moni moi na auto banga moi na président pour ces vidéos na ya lobby qui photo na ya lobby aza moi na président azo senga soutien bo aider yo lobby o lobby unini. Ouais, c'est qui ça inga minga fille moko boy acheo, je suis la fille du président Félix. Je vous demande de me soutenir, je fais une ONG pour soutenir la population. Ah, yo lobby ni. Ah, ça tata na ite. Tata le président de la République. Hein? Yo zo lobawa, président Félix a soutenu nga. Bon, moi na ye asenga biso soutenir. Moi ba ça en espère batu. Et puis quand moi na président ezali fonctionner mi ba comprendre raté oh ngai moi na président mais ça fonctionne ngape na moi tata na biso et ezali mais il y a cinq soutien bo aider ba bêtise ba saka na batu botika saka na batu s'il vous plaît il faut lo ba sala ka wapi il faut lo ba ngai na sala na onatra na mbongo na zo na sali ONG bo soutenir là d'accord yo moi na président. Bon, c'est tout ça. Ngapé moi na tata na biso. Et puis boké sous plus loin, bon lobby qui est ONG wana mama marcha zanango moi ça président. Yo moto lobby. Te ngai na lobaka fara ngali comme na lobby j'assume. Yo moto lobby ngam na lobby te. Ba ONG comme toi un pays avec des ONG comme ça se développer jamais. Il faut des entreprises commerciales. Arrêtez les ONG bazo bon wap. C'est tous des voleurs. Bah tout va ça ba ONG ba voleurs. Il faut créer des entreprises commerciales. Hein? ONG, la Suisse, on a ONG partout. ONG. Mais qu'est-ce que vous allez créer des entreprises qui produisent, qui paieront les impôts correctement? Hein? Comment vous avez avec les ONG, on n'a jamais payé moins ces développements dans ONG. ONG, organisation non gouvernementale. Cela veut dire quoi? Le gouvernement est incapable. Et ça qu'on fait en Mboka. Les ONG, c'est une insulte à la nation. Donc, moi, la présidence de Fingamboka. Mais oui.
À force de créer des ONG, vous insultez la nation, vous insultez le président de la République, vous insultez le gouvernement. Bazaba incapable, c'est pourquoi les organisations non gouvernementales viennent prendre les relais là où le gouvernement n'arrive pas. Mais la fille a créé ONG. À cause de la bon, on a habité. Oh, on a habité, tout le monde a eu un problème, Manhattan. Il y a une question, tout le monde a mis placé. On a habité, même si on a habité, il n'y a pas habité. Bon, ma petite sœur américaine, on a eu un bon temps. On a 25 à 28 ans. On a habité maintenant, on a habité. Quand on crée ONG, il faut que ça bonne. Non, on a adulte, à partir de 18 ans. Et alors, on rien. C'est qu'on a aux amas, il était. Moi, le bélé wa pi. Bon, il est. Banane. Bateau va salir ba ONG kuna. Banani. Bateau va salir ba ONG na Congo. Wewe sanga mutu na. Même Marthe quand même moi qui a dit s'il vous plaît, tika maman Marthe Vandako. Quand tu vas maman na makambo wana. Maman il est trop sensible hein, s'il te plaît. Maman te pardon. Tanga ko ba papa mais maman te. S'il te plaît, ba maman te pardon. Ngalinga te ba sukana maman. Pour niga papa. Te ba maman c'est sacré te. Eh. Il va fingo maman na o. Au moins no tomboka. Alors expliquez-moi non, je suis élève de votre maître. Non, je suis le maître de votre maître. C'est-à-dire que ngana l'équipe bateau bakumisaka. Bateau. O bakumisa mais ngana maître ya maître na bango. Donc ba o bango ba benga ponga yi muta forma ngate. Hein, je suis un madman, quelqu'un qui s'est formé tout seul en politique. N'a compté jamais la partie politique. Yango loba ba bêtise. Quelle bêtise. Na loba na l'équipe bango ngana lebi sa ko vérité na ko sa raté. Nga soki na dzumboka wana na komona dada pa mboke telemi. On est en vérité. Nga loba bango vérité. Na ko pesa exemple. Na ko pesa exemple tala. Yo na pesa eloko mo avana bossa na si sangona. On moni batini ba soda na est. Oyoki ba communauté mo etelemi likama parité. J'aurais aimé ba trouver ba loba biso ba Congo. Toza muke na ba soda est. Toza la pe belé hein. Ni ba wela kawa. Tala loko nazo boka ba ko belé kuna ba luba. Na yebité hein. Na yebi ekolo bazate. Luba ba mingi. Ngana lingi baluba ba mingi ngana yebi yomto yebi singa ngana mona yiba. Ba mingi. Soki baza mingi. À l'époque ils ba katangé so na ba mingi c'est pas bien, faut être équilibré. Mais oui, pourquoi bino zora ba ninga ba kene guerre belé bino bo sebela mbo. Bazali zaki ba katangé. Ngana d'accord te. Yango makama to zo ba. La mboka ndé mboka fanda. Boko chapete ke baluba ba kene belé ba se sacrifier non ngale komi nini. Soki bazaki muke baluba ba muke. Ngana makambo wana te. Ngana lobeli nde batu. Oyo bayaka o bache gouvernement o biso ba Congo toza muke biso bangala toza muke na gouvernement tosengi parité yanga linga pe batu babima biso pe ba batu ekolo boye parité toza muke na armée hein ndeki toko obunda na est parce que l'homme congolais lingaka côté ya confort est-ce que vous reprochez be colonie na reprocher kaka na bi ndeki toyo kaka pour na faiza banane biso tout basa la parité ba tu 20% ba luba 20% bangala 20% ba Congo bokepe na est est-ce que vous côté la sauve baza bongo pas parité za te na boy na ko polémique côté loba na batu balanda yo parce que loba na lobi parité on na zo bilako bato ba se plaignaka ba loba ta gouvernement bimi o biso bi muke trop parce que ba wel la paix biso pe to ni to za le belé na ceux qui ba bimité c'est que baza complet boy ko la bo tang ba loba parité ba muke ba rien complet Mama Congo batu bazo la rapport so babika bolo ko ministre tala batu bolo ko basoda faut ba lo ba pe chaque région bo pesa 100 bana hein ba na Congo ba e balu ba 100 jeunes garçons ba ke na S 100 ba ke na Équateur 100 espèce de la randeng wana bino tout bo cha et comme ka teke ce qui net ya gouvernement ko za la ministre faut parité biso pe to zala bo ya armée ko bunda bo senga parité te eza berere mon entier mekenda mon entier tika le vieux mwana ntemi na yebisa kamno tanga na lobaka na bino na kala ba la mnoke mwana ntemi ali boma boni mangate bongo la mère menda kenda la mère menda zana batie na azana gouvernement Daniel Saf Daniel Saf comment tama makolongulu et elle a équipe de aussi elle a dit déjà oui bon asala poste mon Daniel Saf asala berère moko akoma ko déraper un peu vous comprenez hein au monde congolais soit du mois tala juste la sala Simba d'Ivoire à l'aéroport moi il m'a dessus je l'aimais beaucoup hein c'est on était en contact mais berère ezeki tout congolais qu'on peut ses pouvoirs so peut ses pouvoirs abuser mon pays Israël sango neti banda ba convoquer qui a changé discours changer moi langage hein il faut comprendre sango bon faut comprendre makambo pe de le blaka sango moni biso na Congo totinda ba baloba mais tango chivundo yaka ndo atika la yemoko yesu ko chivundo yaki chivundo yako sango yaki moto panane
Ah, pas combattant IDPS. Mais ça, on a bien. Sango comme Sanga. Mais, on a d'autres soutenir Sango. Sango a un droit au bilan. Oui, Kobina. Sango a ça la maramne na ligne. Il y a problème. Je sais que Facha est président, Makamwa sur lequel on loin. A Bendu Matoyo. Mon ndenge va venir. Il y a un abysse le moment. Kolinga teto kende koto to frapper. Eh, ko frapper ti, lo va bien. Vous comprenez yoga. Na bien koloba no bien ça frapper. Yoga na biso, cause la président lingo bakato la sa makasi. Sala Tony Mayo. Vous comprenez? Exactement, il faut finir. O président. Mais ndeko so munda o finir o se ko sala malamu te. Pouvez batou. Yoga na biso, mon président. Alors bébé ke babambaka manga na babambaka libanga na manga kotela. Ndeko biso futa ba mpo na Congo. Vous avez un pot, vous avez un aéroport, vous avez un pot. Bon, tu le baraté. Je sais qu'un aéroport, vous dites bon côté. Bah, tu les gars. Ah, mais faut le baka. Aéroport, c'est salité, ma bête, pour tout la banzela. On dit fin du monde de la Runa. Hein? Il y a des problèmes. Il y a un peuple congolais, faut le baka. Bah, le baraté, parce que bah, il y a moutou, bah, le baraté, parce que bah, on sale le roté. Banda Congo, banda, nan ba sale le roté. Banda président fait ça, il n'a sale le roté. Nan le bien roté, dans le baka roté. Oh. Il dans le bac on te va saler le roté pendant 2 ans. Ah? Na lo bagyo. Au président Félix quoi? Avec na saler le roté pendant 2 ans. Banana yena saler le roté na lembo en pamba. Na lingina banda ti abaki te na lembo. Ah. Ba olanda yo. Mais ndeko so saler le roté, o saler lembo en pamba. Eh, ba yema lo ba na lembo en pamba. Alobaki te na lembo en pamba. Ma alobaki banana yena saler le côté. Donc, au lembo en pamba. Iwana ya mbonga pamba mtu lobby. Ngam na lobby. Ya on a lobby kasi conclusion. Je suis un homme, tout homme est mortel. Je suis un homme donc je suis mortel. Il y a logique. Yo sali o pesi des autres arabambon lobby na sali le côté c'est que au dimbo en pamba. Il a dit que boza calme na deuxième mandat pour mona makamba bien. Et lingolo babongo te lingolo ba que normalement ce président Félix azaki honnête. Hein? Il fallait azong sambon ba futaki. Tu n'as pas sur le côté au cadre hein? Et ça directeur. Directeur, ils ont enregistré. Oui. Normalement ce président Félix azaki honnête. Hein? Il fallait azong sa salaire. Yani. Il a salé le roté, à l'objet que tu as salé le roté. Moi, on va foutre qui faut ça. On 2 ans à Pamba, 3 ans, il y a plus de mais mon frère, à l'objet a salé le roté. Ngate. Ouais, ils parole. Azon zata mwandambo. Ata mwandambo. Si tu caméra écoute aller ti le. Bon écoute il ba le ba sur la bolo roté. Na ebita otika comme ça salé le roté comme veka salé le roté ba ko sala veka makam. Veka salé le roté directeur de cabinet ko ibambo tel kuta. Alkuta, directeur du cabinet dans nini. Asala makambo président Israël. Ba ko sila vital makambo. Et touche vital basim ça touche. Vous comprenez hein? Basim ça touche donc accompagner des temps à boire que ça gibiso, ah ba to na ko pese ba voir conseil. Mais na ko dans la parking quoi. Boire que ça gibiso, hein? C'est pour ça qu'il va voir conseil va na comprendre l'état l'andi sentiment et à la parking on a Congo exact. Exactement là on salon. Ka pa na ngoko. Pas na ngoko. Donc Congo mbate. Congo mbate? Makama Congo na lingi soutena osala makama nanga na aide population nanga. Makama Congo na tiki. Na lingi il pose la population. Et na la population. C'est que il pose président. On a président ndenge nanga. On te bien en président. Ah. Et na président na côté na parking siko. Ngai na lingi suma makama gouvernement te po bazama ele te batuana. Bazo comprendre te muto osala bien te, hein? Bazo ko réaliser de mboka mobimba. Yo binoka ba ministre botonga bandaka minene. Na bosala lo monter pour la population. Hein? Non, Congo va empêcher Nanango pour nous tonganda munene. Oh, mais pour population za bon te bakay combien d'entreprises dans Congo? Bakay combien d'entreprises? Yebsanga. Musani basali. Quel est le service banda Congo et banda? Yebsanga mobeko nini gouvernement adjoint pour na esunga peuple. Mobeko no bazwara pour na pénaliser peuple. Faut peuple futa. Vous comprenez? Oh batie taxe, batie baram. Mais bon aussi réseau et internet. Tout ce qu'on fait, maïs à la raté. Mais tu vas foutre facture ya mai. Électricité ça la foutre. Il y a rien au Congo qui est fait pas taxe. Ta ndeko kita au mon équipement. Na l'équipement mai mon équipement nga. Tindango da basala musala kuna. Na rotina te. Mbongo na maboko na mbeto. Mama gratuit ça les sous-té. Na boy na lingi sous mama gratuit au pesi mbongo te zate. Vous me demandez na même projet na financement. Bon mieux mon konzo ça ni. So yingai mutu pamba na yena projet na financement yosko mokonzi musano ni yebsanga batika makambo na mama gratte ya soute ngana osala makambo nga ba projet privé na lingi su makambo pouvoir wana te ba politicien bo sala makambo benga nga pe soute na boy na lingi soute baza ba aventurier ozo comprendre on siligani na siliki parce que ba mité mabe ozo mona
Comment des gens peuvent être aussi mauvais comme ça? Au moins une médiocrité, hein? Comment va Congolais va miter ma bébé? Hein? Pour ça, le premier ministre, il a ça Malokonde. Il a 36 millions. Et alors, Kouta 36 milliards. Oh, bah, on tient 12 milliards par année à budget. Bon, mais ça 12 milliards tout le monde. Bah, mais ça 12. Ah, Consibido, bah, ça a un budget bon côté. Alors, bien, on peut la ligne. Ok, combien d'emplois pour essayer le bon? Et le Kouta, c'est des aventures. Il y a des le gouvernement congolais va promettre de Bassala. Banda, n'a tenu aux questions. Et le Ronin, le gouvernement va promettre de Bassala. Sur des moutons. Et si là? Et ça ou pas? Et si là? Et si là? Son habit n'a aucun Lausanne. Est-ce qu'on a commis? Moi, des trois sauts des moutons. Et saut de moutons qui projet 100 jours. À Tabassi ici. Pour ceux qui ont aussi là, même dans Milan et aussi là. Bala, prince, Ndeko, basale loroté. Gratuité école. Gratuité école. Bah on va aller gratuité simbate. Bah kangi ba konga ponani. Babi gratuité, allez bon à gratuité donc gratuité simbate. Bah quoi ça bino? État de droit. État de droit wapi? État de droit bah kangi ba na classe. Oh bah kangi ba na classe bah ça y manifestation état de droit. Oui, ils ont tout. Mais vous êtes en train de rêver ou quoi? État de droit sélectif. Bah ça l'état de droit à Bilongi, ya bekolo. Bah tout musu ba kanga bango. IGF a qu'elle vérifier Kabundi. Ndako atongi wana alobi azwaki crédit. OK, bon c'est na banque nini, IGF a vérifier. Kabunda tonginda. Atongi ndako na kinga bo. Ndako wana ça vaut 2 875 000. Asala na e. Te akokate. Abandi le lote depuis père. Yoka na ebisa, depuis père bana to honte poani. Te abandi otonga na yoka na expliquer. Loko ba ba ta tala. C'est facile au kanga muyibi. Pona nini hein? Yoka na ebisa. Par mois ba futa ramu de salaire. Même si ba futa kaye $100 000 par mois à Rotoranda Konate. Ok. Tout tu as posé ton matalikolo, comme ça tu continues. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Voilà tout à l'heure équipement. La cheminda, on est dans la cave. On est dans le scanner C. Hein? So baloli bon, na longa ki pour na zongo hein, na ki bina sala mo manevre mo boy hein. Oyo so baloli be 15 kuna na chekuna po be baté. Et scanner. Comment mon scanner ezate? Comment mon bezate? Comment mon bezate yango ya scanner C awa moni awa mbeto ezalaka awa. Vous comprenez pour nous scanner bateau scanner C o ezaba ni mo ya ionisant. Au frigo, banque de sang hein yango. Et ça la tout complet. Na Congo ezate scanner o ezate. So muta moniango a filmer à la kisa. Na Congo na moment ezate. Toi na posa to memango eza occasion hein bien entendu neto lobaka ya mambasikate. To rotinda yango mais to lingi sou mamba gouvernement te. To lingi makambo ya privé hein. Makambo privé. To ça makambo privé do scanner c'est ça. Ba pédale na yango yo eza na cave hein. Vous avez pour nous retala basa semi échographie. D'accord, ça na place basa semi. Hein? D'accord, ça batala bien. Oh, bachara moi nini ba finaka pour nous manier. Et puis ça na pistolet moi ça dire comment ça s'appelle? Bon, toujours mon athée pour me athée. Hein? Toujours mon athée pour mes athées, ouais, like ça. OK. Oh, batala na libumu yango. Bon, ça na mon pistolet batala na libumu. Vraiment, tu as le président Rémi Luvumbu. Tu as un PC poste. Et ça pour nous saranate quoi pour pena azala matériel nous soit gros bon ça peut hôpital nous soit ba mama yemo hôpital à Kingabwa hôpital tout. Alors biloko à makasi vraiment biloko à makasi. Non c'est bon ba mon na bango bato ba yebi médical ba yebi na bango l'équipement ils allaient plein l'équipement ils allaient plein donc tout ça na mboka mais gouvernement ko bazoka to bito ko sala malgré tout mais en linga privé gouvernement na oya na sali mikanda nanga na futi impôt na ligne na ngate obo idenga na senga aide na mutute bo idenga te mais des taxes là raisonnable hein na futi impôt Mikolo komi taxez moi muta mutu fale ala sa déclaration impôt na Congo hein yo le ba mutambongo futa combien impôt dans l'état la sa déclaration impôt na pourtant dit marqué tu contribues l'effort ya reconstruction nationale so ngana futa impôt na leki Monsieur a combien makambo bilango tiki. Ah bilanga yango te bilanga na auto so ba semence te. Ça ba to semence yango. La ça ba tomate bani.
Nandaku, au moins, on a pété au matin. Nous tous sommes semences, carton, équipement. Au moins, on a toujours emballé dans la salle au Kende. Voilà. Merci. Tomata Likolo à la Sabi. Voilà. Tomata. Voilà, toujours Tomata Likolo na président Rémi Luvumbu. Le lot toujours bien temps. Il y a aussi le reportage pour naïe pour aligner mboka naïe à Congo, mais il paraît qu'il y a une possibilité de faire bakal et pas ya batu ya IDPS, batu Fati, mais à lobby à tiki naïe maramba politique. Sugo ayende asala pona Congo nae a servi pona Congo bozo mona okitsa ba carton oyo akokotisa biloko donc jeté président Rémi Luvumbu au premier mutuka deuxième mutuka ne yango ya okita nango yango yo donc avandisi pena makambo kwa deuxième mutuka yango yo au troisième mutuka monyango donc entreprise yango yo médical président Rémi Luvumbu mituka ne yango vraiment a bongisi na ye makamno su bien a lobby a lingine sous politique mais politique so que landi pourquoi pas à servir bino yeyo na ba carton o bolo ba président carton do sa emballage o ba carton do so na jimbo pona to tinda moi que biloko ke ne mbangu po iloko elanga lingo banda faut ba sala ba saclage ne bilanga la ka po banda musala quoi nyoso kala ba frère na yo yanga mo ya mututé ngamoko sans soutien et puis là-bas il faut pas ça soutien té na bonanga so il lobi na lembi bolo balanga loba ki osanga ki soutien té bo inanga yonde mutu makasi téti ya osana té bon comprendre en ligne na été ba aider mais soki boye na ngo côté na ngai ngana comme ça ya ozona na kuzu donc match a bien yeyo azo mata na sincère présent yeyo carton talent niveau après tant que nous avons les le comio à Simbagi Kisi yeyo so yuko na fongoli kaba ngazana ba défibrillateur so mutu me calé on dit to fond la cave té to que to ça comme ça so to fond ba défibrillateur ba scanner ba ni faut ça opération ba kit ya opération non la so ba biloko non so ba siko po ba ta mavio que ba souffrir trop faut aider apparemment le belaga ma vieux que là yeyo à côté dans sincère toujours côté dans sincère apparemment le belaga ma vieux que là T.O. Ah, non, on peut le Zola Kivu. On appelle un secteur na Kivu. Puis Mikolo, tu as na commanda Bissa, peut-être tu as un Équateur. Et na mona likosi na mona Kiti, ok, to Kiti, to kota tala biloko présence au bon saka do mboke za ko yinda bana mai bobongama boko sala musala abiye ya ko kabasu bongo te faut travailler. Donc a fongola siko awa déjà ya ko tonda siko to kota cheye pelisa mwinda batu ba mona vraiment ba biloko pelisa mwinda s'il vous plaît. Voilà. Donc tala ba matériel président Rémi Luvumbu ba matériel yemo fa expliquer biso matériel yo eza ya nini yemo fa expliquer biso matériel oyo donc voilà ba biloko yango yo expliquer sur le matériel koto yo eza nini pour tout ça na koyeba po moni bato baloba ka o fati béton ba ikine loko tindi ba komi na biloko na tala bino moko ali awa wana wisi Moni ciseaux carton ya boebele o ba ciseaux hôpital et après on a une opération équipement tu ezali to fournir ba ciseaux na yango ba quatre la mythologie na opérer pas batou ok bloko yango yo Rémi Luvumbu bien masolo donc suka Béangana Yakuna. Ils ont un mini reportage à Rémi Luvumbu. J'ai ce mini reportage pour Rémi Luvumbu pour comprendre le carton. Ça c'est quoi? Le carton, les ateliers, le carton est emballé. Le carton est emballé, donc autour l'équipement. Autour à bilo, quoi. On y va cher. Si, ils ont un carton, ils ont on va semences, ba botte, il y a ba tout pour la bilanga, tout. Pogno ka soit bangote. Pogno ka soit té.
oyo totie est-ce que nano bozu pe solution ba nyoka ngote ba solution eza nango ba nyoka ba chaka ba siffler te ba nini mo to chaka ba nini mo système ezali électronique hein ça ba fréquence mo bonnet na nyoka e bien nyoka yali mais bon marité te nyoka fa kima système électronique yali so ça la sonnette ya ba aigle nyoka so yo ko nyoka kima aigle olia ya fallait avoir combo na CP là ah ngana e mama te oyo neti hein c'est bon tout le monde yango yo ba semence tout ça va nini semence to cheboye te mais président oyo ba carte si tout le monde il y a de continuer na biso pompe immergée ah voilà pour ba benda maya pour ba matambola ami te ba nyoko maté OK voilà ozomona et puis bon voilà na moni ba monter oyo za ba telier hein ba carton so to fungola donc lubugumuku OK ya kasi ko koto yo to silisa ba biso merci en tout cas vraiment président mbongo bon moi le basuka le basuka to sisi na so ouais tu sais son moi boy donc non le basuka to le bakaka yali ke to linga mboka hein to linga mboka ngana osenga batu ka to linga mboka ata osala ka mabe na kala linga mboka et puis bato ba fanatique na zo bana batu bomona ki ba ambulance hein ba ambulance kei ba ambulance kei mi bale moko yo bakisa masima ezokende to lingi makambo ya gouvernement na sengi gouvernement bo edenga te na boy boy edenga te ngana lingi na ye na futa po na normal mais ambulance cadeau pour na mboka obe ya yo mo nan na décidé te na repesa kana mboka te le wana sala likamba privé na aider la population donc mais na repesa mboka te na repesa dans une communauté mo hein oui mais mboka te mboka ba na salaire mama repesa mboka ya bêtise fallait appeler ça étalier il y a un monde encore dans la population te à ça la Congo fallait appeler ça félicitations mais ngana repesa gouvernement donc te ça le kuta bo sala muté mabe parce que so pesi bango ba so salaire pour aller ba futa ba honte on peut savoir donc pourquoi ngana ko pesa gouvernement sous donté liboso to kenai na je ko pesa ba don to pesa ba do ebele hein so de natanga bo kamwa bataza mususu na Congo ba zo vivre ba mususu na poto ba para na ba vivre na Congo na ba don biso to pesa ezaka peut-être muke mais tomber que papa na bango mama na bango azaki na eloko wana o pesi famille ndeko na biso lo mo so kabeli tata na osane lo te o kabeli mama na osane lo te o kabeli ba ndeko na osane lo te kabela muto oyebite po ba ndima président to sugisi na biso voilà pour la resugisa pour na ngana yebise ba promesse to lobi za lukuta to zela promesse ba pesa ba définir timing au président lobby au président lobby eza lukuta na lobi vérité selon yo selon nga ba pesi conseil à mabe pour président ta obula ngote ba yebisa loba ba to wana ba lingaka été ba zo kosa ye ozo comprendre oye mo pe faza na ba capacité ba ke ba to ba lukuta pour promesse ya na timing so obi na zo ya na Congo faut pesa date dernier mot président dernier mot ezali Congo ti 2023 eloko ezate ndenge ezali wana so le muté aussi la terre na bisa bino aussi la terre ba obuka yango et puis nzela kenge na bisa bino dans 6 mois bolanda na ba ipo manger le obuka na kité na ba nzela ki kwiti officier pont ya kenge soki ba sale eloko te dans 6 mois donc d'ici décembre janvier pont ya kenge hein et obuka na et pourquoi ya kenge obomo batu parce que ya kenge obuka na katikati nzela ki nzamfueti na ngoma moko na ebuka ni mvula moko beta après langa e okata nzela wana donc le point kinga ngo ebuka na kan normalement d'ici janvier soki langa et sili après langa ba mvula moko ezala ba janvier à février année prochaine d'ici là et la date exacte pour boulot ba que ça la ba lexa ba chien wana so point ça déjà fissuré pour ngana nous ba donner alors yebisa ba te kinga na date on a ba leka kuna te date exacte ngana magité ça calcul yo ka to se comprendre bilo zo ka o prophétie ça prophétie té na lobi que nengi ba ko lexa ba infrastructure wana et pont ezali réhabilité té ezala ba fissure chaque fois besoin lexa ba infrastructure c'est fendre hein sur tissu ko lango erokoya réalité ko ngana nzambe na sali prophétie té ça ba calcul et ba te kinga ba leka souté pendant combien té ba ko leka na bango mais faut gouvernement ba ko kufa ba camion ko dinde ko buka na kenge bon sana bien kenge e obuka na ba camion ko dinde parce que pour kenge ça va 250 mètres environ zoko na obuka na katikati ba koya ba kufa lubugumu ko ba boma batu na solo ba to luka pe soki ba kufi Laurent le bac avant donc beaucoup de mikonzi baza ba responsable non sans la personne en danger vous comprenez parce que boyebi na yebi sibino nde na ben no point ya manjili boye ba kité ba kufaki pour manger ba kufa kité et fissuré parce que on peut manger les bébés pour nini oyebi tina non qu'est-ce que église ya shekina église église ya shekina
o basala wana basaki ndoki na basala église ezwa place babalase eli place mai edebordaka so mai eleki ebele so basala église baplace wana c'est que fait que mai moye ekende epanzana eza te komokota na kati ya bassin vraiment moni yango te mais basa mai elete bakosala ndeni. Merci beaucoup président Rémi Luvumbu nzamba pambola yo en tout cas to moi reportage to côte sango bato ba Hollanda voilà et puis prochainement to zo moi encore grand reportage pour na yo mo bien en tout cas la sepeli ndengo zo penser pour na mboka malgré ba bénéfice on écoute dans na poche na yo te bénéfice te ngana na bénéfice te ce que je fais c'est je gagne rien au bébé si combien de bon hein au bébé si combien bana on a 1 million 800 quelque hein yo comme 1 million et monsieur si bah on a sali déjà na 1 million bala moko te na sali hein au sali 20 000 10 000 3 000 4 000 2 000 1 000 1000 kuna ba 1 million raté hein so sangisi na comment ba 2 millions environ na ba énergie na nga na on a sala na betude ba projet ba nindo na leka ba 2 millions moi te ya comme te dogi ça pour finga rafaji na fingi fachi te na zolo ba ndeko so mta buka lokolo bia buka lokolo fingi o fingi te et monsieur Sili nzamba pambola bilo. Merci. Ngana ko finga président Fachita, président ba Congolais tout. Mais nazo la ki sa ben compétence qui y a autour na ye et puis on ngi ba gouverner mboka. Mboka etambula bon côté. Et ça ko finga te. Nego, moi je préfère encore quelqu'un qui me critique et quelqu'un de mettre la main ba Fachi beton Fachi. 2023 lingi président ni et colonie. 2023. Elle comme école te. Oh, li président ni. 2023 to so be kolo muluba. Yo le bara Moïse Gatumbo lingi na. Te ngana mta Moïse ta. Et monsieur Sili. Ngai nazana posa ya président oyo akoka kotonga Congo azala muluba mungala mukongo musubemba kokate bato wana tout fo balongo batasika fo baya yemo boy te ngai omoni ngai soki na komi président za perte poka na olinga te na la cravate nga fona sala kisalo nga lingi batu na reformer kutu Amida Ilanga hein moi jeune fille moko azo occupé makambo ya Arcantec na reformer bon mon na comme grand politicien bientôt na yebisi no les Sodame. Faut être sérieux quand même. Et nous bagaté. Ngana muta makamwana te. Na muta makamwana te. Hein? Tout ça la makambu pour na évoluer à ça là parce que c'est une fille qui est très impliquée dans ma politique à Congo, très impliquée dans le développement féminin, hein? Développement association, à ça très efficace. On le soutient. La FEDEF, la Fondation des mamans, hein, ONG, maman soutient la site à Arcantec quoi. Maman ba ça bilanga, tout na biloko ouais consort pour la propulser. Faut aider. To propulser bateau bazana ba bonnes idées, ba bonnes intentions. Vous comprenez? Gouvernement, ceux qui au ka politicien président. Oh ça c'est la président. Congo bongate. Merci beaucoup. Nzama pambola président. Qui te retrouve? Okay. Check.